Son garçon m'a mis fin au table. Oui, mis fin. Ma kufika ndako c'est que wewe ba regarder ba mbongo blande ba nyana sona mona akada mbongo mo ya son pe mabele sali boy bozon na biso boy ne ngo difficulté ya mboke ya jinde au ma 5 ans ndako mo son a on un soir 10h 11h pour on sait jamais pour ndenge ya mboka sozo kenda eza bongo be okangi classe yeba be musala pour so be musala maboko ke oko souffrir vino mobimba toza toujours na wenzi awa ngana lela ba maman fort toujours pembe na ba maman va expliquer biso kaka nenga tekaka na wenzi awa ko se présenter d'abord. Maman bonjour. Bonjour papa. Mabinyo na kombo Mama Marie au sala ni na wenzi mateka onde na keka Mama raza mo komini ya ngalema ya mbinzo zone. Mama Marie mesa na otekaka blo nini kera pumbwa mbika wangila nguba mbesuka mwande bomono. Mama vous savez combien de temps na musala nde bale de bana no keka akasuna bossa nke ba 40 ans ebele boy mère ba 40 ans vina donc expérience na moi expérience kara makasi mais ça ne marche pas, ils ont marché depuis la banda. Maman au bala. Oui, la bala. Papa ça vivant. Ça vivant. Maman est sa mère de combien d'enfants? 6 enfants. Combien de filles, combien de garçons? Tous les filles 6. Na garçon qui. Mais au moins tu es au mabe wana. Ndenza machindi. Héritier ça te. Mais ndenza mapeselinga bongo na luka kipe na ziyeke. Natiki. Na kosuka na wana il faut continuer moi mbali fadima. Aje koki, na koti ya menopause, c'est que koki. Donc par cameraman, bindi na pemelo mona mama Marie ngazo kata fumbwa anda donc otoyoka kata fumbwe donc j'étais mama Marie expliquer biso commerce na yo o bandango na neni elo nini tinda o sala commerce o solo là on a bande kono ba maman ba o bazali bande commerce. Bon, elo était ça commerce na daka moi n'est pas boti. Bon, na mi bifike apa ba hotel sa classe na suka deuxième manique. Bon, ba ko iso ken sa classique. Ndé na saka effort ya ngamo ko la bana ko kira nanu ba kake na kwa mo boye. Bon na mi ke mkake so simba ki na koti marché. Na koti marché na bana ipumbwa. Na bana ipumbwa la koti na mwamba isike. Mwamba na koti na mbika ne na pusi mwa biloko. Mais na davela na posa su biloko mususu mema ko kinde za kisiko. Mama Marie, nenge o banda commerce au kata classe na deuxième. Lelo bana na yo nyoso est-ce que batangi basilisi ba classe batangi mi ba sisi bon mi ba yeso be ba na 6e ba 6 année o moko nda tikai na mwasi wa suka quelque part er ovanda na musala oyo oza fier na yo o yo réaliser kité pour ceux qui na deuxième bana ba leki et ça la rondengeni bon quelque part et ça nga bien pour na servir pas kala ma commerce. Bon, mais que na osa nini pour na besoin na ngeza ina kanga classe na 6 à classe na kanga mais depuis que ina école de parents mais tinga na ko mais na za fier na kaka pour quoi ba na ba zo kanga pona yango na obunda ka vi pona yango na za fier na ngo difficulté nini okutana na ngo banda musala 40 ans aux ans expérience à makasi difficulté nini obanda okutana na masolo na za expérience à makasi ba difficulté ça la ke commerce et ça penza na force ya ko se vivre na ngo penza te comprendre que yo que ça va atteindre un niveau likolo ko na suka emso so mabe mama belé mais c'est le pas mutoloba encore la commerce penza na koki ke pona bana ngo na wume na commerce de yango za ke bolé moi minervali moi ko fuka ndako c'est que wewe ba regarder ba mbongo blande ba nyana so na mona akada mbongo mo boya so mpe mabele sali boy en tout cas wana ninga na koma ki ngana soka na kana niveau c'est baba zo kyanga kasi na oka ndako c'est que okutana na papa na commerce oui na kaka commerce bandaki ya ko sombelo ko to ndenge nini
Oui, c'est privé. Donc, privé. ok, maman. Présentez ce bloc. Oh, ils ont pris. Oh, 1000 francs. Moi, comme 1000 francs. Oui, 1000 francs. Oui, 1000 francs. Moi, comme 1000 francs. Na 2500. 2000 yango. 2000 yango. Donc, moi, comme 2000 yango. 2000 yango, 500 francs. Ok, maman, biso. Bon, au fumba, au tekande. Moi, je suis 1000 francs. Je suis 1000 francs. Je suis 1000 francs. Si je suis 1000 francs, je suis 1000 francs. Je l'ai en pembé. 1000 francs, tu as 1000 francs. Le pauvre, ils sont à combien? Ils sont à 5000, à 3000, bien des. Voilà, bon, on a regardé. Na mon client moi za maman ngo somba yaka somba na biso tozo sola biso yo yaka somba na ba zo na bango image te biso tozo sola O client OK pai. Au kanga déjà Somba ka OK pai te OK pai. Donc voilà tout qui non maman ATK j'espère que vous mon maman o nyoso bazana simaiza bana ya maman akotsa bana na cop donc ba fille nyoso bozo mona atama wa kimi ozo boya ba filmer yo te ba o nyoso bazana sima baza bana ya maman maman kotsa bana na cop donc voilà tout ça na ba binomo bozomona donc binomo bozomona tout ça toujours na wenze maman a sala 40 ans na musala oyo donc voilà engasko na ngana sepela maman ninga oteka siko aloba nazo bani nazo kila ne kila nga fumba ki bongo chele ya kombe boye 3000 francs boye nyoso boye 3000 maman osoma mamba kombe ya 2000 francs tozo ya tomona mamba 2000 ndenge maman ocha ok fumba 3000 mamba 2000 so imagine la fumba 3000 pour na mamba 2000 pour qu'on bien au kati bon point tu peux essayer que fait que et mam pépé pour ça ma titi qui c'est que on a sachet merci bon ok maman la biso avantage ya mombongo oyo so expliquer biso ba inconvénient ni nokutana kana ngona ba journée moko ovandi bobi nzambi na tindanga na sala musala o pona kokeka c'est le vente bien sûr oui c'est le vente bon commerce na ngai ekina ngo mbenga ekina par jour so teka fumbo eza bila périssable so sombi fumbwa soki vente ekotike mona fumbo ebomi mbongo epoli po epolaka epoli obwaki mbongo ede biso po ke soko ka commerçant ba debisa o vous avez un jour mon sous so be sombi fumbwa même so pour son fumbwa so ya 20000 so be nda ba tiro bon mape o ke ka mpe isili ba be azu mo ndo akolia moi li mape ke obwaki tout ça ka bon mais nazo mo ne tukotisa bana na commerce bana presque tout tout bana ko sa bana na commerce na ko ba bana na commerce pour na zaki makoki aussi ça va université ke baza diplôme mais quand ça université ko na ke nde ko sa bana na commerce na se wa mbon afumbwa bosima mbeli pour bo se vivre nde basima mbeli baza ba diplôme et tout pas na ndako na makoki quand ça université ke ndiko so na faute nani na sens ni zela na sens que bana ba 6 classe ba 6 classe normalement il faut bazo ba emploi donc quelque part soit obito condamné faut to condamner gouvernement na biso en tout cas pour na wana mboka na ebike ce que babzo pe misa ba sala ka izaka ke ba pour ça ti ba université boso pakaza mbo continuer université ke c'est moi na sika niveau na diplôme sika bon aka pour amena ka likamwa bien on a le mine yango oza siso lobi ba yoka ngo bat balela kaka mais pas ba yoka ke po yoka ba waza pour na biso ba waza ba konya biso biso za pour ba pepe na bango pour la charge na biso pe quand même na jinga mama boy na okeka na oboko na bana na bunira se ba tiba se ba diplôme quand on a université ke mais les gars faut soutenir pe bana ba diplôme quand même est-ce que ni bango pe quand même ba c'est ça qui est par rapport à sur métier mo boy mo na kenga ba classe ke na pamba ko ka fumbwa ça sens que na boka so ba ka ni kama moi bien quand même avec on a beba kondi boka na kama bien donc voilà sunga bosunga penza pa bosunga biso minza envers bana bosunga bango pour biso que ça niveau mo ki aussi ça ba ti ba kasa likolo neti nga za ba mi balé ba so ba diplôme o pe année o ba sa so mi balé ba so ba diplôme
pour n'avoir que soit diplôme même si on a quoi bénéficier que c'est pas dans ce que voilà que soit que diplôme soit que niveau c'est parce que non on ningwana moi ba makali ko ba kasa ko c'est parce que ka bongo ba misala o que ba diplôme ba continuer misala ezalaki na mboka so ko ezalaki ba maintenant que kamana bien pour la so ba maintenant que kamana bien mais que les gars soit aux idées nini on a en tout cas bongo. Donc voilà, maman Azole la Kaka a expliqué l'état rôle il y a l'état la société moi dans ces classes. Normalement tout soit ces classes. Tout le monde a raté na ba poto. 18 ans déjà moi na bike fona long 17 ans couteau. Pour l'état azwaka peuple naï en charge. Muta ces classes déjà bike en option commerciale et dans sa classe. Et il y a déjà na salle stage quelque part en plan moro izozelangai. Awa na Congo toyeba kaka so muta ces classes vrai cop ezali qui on a parlé vanda. Banda ko beta ba basola ba musicien dame. Donc ogende ko luka musala. Ba kolo ba compagnie bazo chakaka bana na bango bana kasi mwana yaba bana yaba bala rapé maele te banango. Ba on pe ba obebisa mboko. Ba oyo baso mériter ba place wana o asisi asa diplômé o kazu ba 70% mais avant dîner na ndako. Maele nyonso wana evandi na ndako. Donc eza vraiment bien été dans les temps na biso bo mika otala la biso ba maram oyo mama na biso lelo ndenge okotisi bana na cop oyo lelo oyo soko lingo pesa bango message moko et pas bana oyo boti propre message no pesa bango ne ko na cop oyo aga message na ko pesa bango na mso ke na ko mokolo o na ko tikila bango na cop na oyo ke ba négliger yango ke pour la cop oyo ne on ba kanyi ba classe pour la cop oyo yango avec les autres c'est vivre donc bango pe ba kanyi saba na bango ba sa bango pe musala pour on ne sait jamais pour ndenge ya mboka soki ozokenda eza bongo donc okangi klasi yeba be mosala po soki oyebi mosala maboko ke okosufri vino mobimba donc klasi tokangisa bayeba kokanga mais ya ona eloko ke oyo biso ozomona eza ona eloko ke parce que baa bazokanga baba na bandako badiplome bapaya bandako bamiso balisanse mais bakambwisa biloko na bawenzi tozokamwa kongo mpo na nini bomela na kokanga likambo obina bien kitoko ke esengo ke kaka mpo bazwa misala baza bana mwa miva likolo bana mwa boye ya boye so bandeye nini ke bapobe mpe baza na droit de la vie bape na droit ya kovivre bakola bakokangisi bana mpo bape basunga biso siko baba basunga biso kaka misala ya biso bana bazokoka siko ntina ya classe eza nini eza yango ke aka lanere likambo bien ça va bien penza donc ule bana basunga ba parents bazwa relais bana kutunde ba mo yela bino so charge likolo charge papa charge donc biso to moni passe ya ofika minerva est-ce que ni ba minerval to moni to souffrir pour moi ofika minerva pour moi dans diplôme mais moi aussi diplôme les so parents dans ma coquille qui met na ma coquille au sango université qui na sa nini moi pe musala ezaki ya diplôme même so andora ba za liboso na ya sa mukako musala ke abana na ndako moi be tia moi ngaba na ndako ezaki na kise mbele afumba ya yaka koka bana okeka bazo kila fumbwa mais na tiki peke na okansa so ba misusu donc na ke ba misusu asisi ba diplôme c'est faut que ra wenze ba ke rapport dans sa nini na chaki. Donc voilà, merci maman solo na biso à cœur ouvert maman na biso etikali ola kisa biso mbika na oyo na ebite so ezani ba prix na okaka comme ça bat baye mbika oyo eza wangila oyo eza ngo ba mbeso ba mika ngo ba mbeso ni wala ba pondu ba prix na mbika oteka ndeni oyo na kera ngo 2500 oyo 2000 francs oyo 1000 francs na prix par prix ba ina ba 300 200 500 tilikolo na babiloko nyonso nini tambola bien ne eza boye oyo kama mingi eza fumbwa na mwamba yango nde na base na ngai ya commerce eza fumbwa na mwamba mana biso na mwa songi na ntango kala wana ya obandaka cop osali 40 ans nango fond na yo mpona asi eza na ntango bazaire obandaka na fond combien wana bandaka na fumbwa ya pamba fumbwa kwa ezango na mbongo ebele ke na bandaka na 10 000 francs wana kobe yango dini 10 aye sibe combien na bosani ngonga oyo ekozala ba combien iki na minute oyo de na bankela fumbwa na soma fumbwa ya 50 000 francs te nalobi omoni na tuni question na tango ya kala wana mbongo o bandaka nango fond olobi eza neti ba 10 aye siko na 10 aye ya tango mobutu na 10 aye ya mikolo ekozala ba près ba combien au fond o bandana nango na comprendre ce que vous menez na oyeba ke na comprendre ke ezika ebele oyeba ke mais wana mbongo mukeme o ma biloko ebele comprendre un son qui na 10 aye na so ba di combien na biloko ebele so saki mafuma mais sikoyo na so ba fuma 50 000 mais moi mukeka bwe po cher o so masadi cher o kira bénéfice mukie
de kofi beka bongo mama biso ba marchandise na osomba ngo wapi nasomba afuma na gambela bambika wana libongo o nasomba na gambela ka fumbwa na mwamba gambela o nasomba libongo wana ola mukaba nini okay ola mukapo yaka wenze obongisaka donc osala na ndenge n'explique biso non nango 4 heures banga te na tozasona na chacun ndambi kana abakela biso kanto pike na komaka na prince nango 4 heures na sokoli na bongami ba 5 heures jusqu'à 5h10 na munsi bana na ke na bimi prince na zi transport mais nzambe na abakela na kana bisika ya mabeke ningwana na manga 4 heures donc ba 4 heures manda za 5 heures 5 heures ya bimi na zi transport na ke na sombi loko kozonga na biso boyende yango difficulté ya embouteillage nde au ma 5 heures ndako mozonga a wenzo un soir 10h 11h pour embouteillage au sanine au kominga au kokeka ba pour bazolo kolia c'est que yango donc voilà maman expliquer biso ba air abimaka ba air ayaka awa na wenze donc ba difficulté kutana na ngo ba embouteillage ba mambo ebele maman et arrive à rappeler jour mo boye boté qui pété bon ko arriver que bana tourner na kekeke non ça marqué mais ko keka te na ko keka la différence au bana peut-être que même ce que faut bana que dans koso yebe marchandise sili qui fumbwa que peut pas mi fumbwa et que ma poila la ke po ebe baka o ils ont un problème que et même ce mo journée so ye un so keka 15000 francs 15000 francs de bana dépense à bana ba outi classe ba ye pour za biloko o yo récupérer so tika na 7000 francs ko 7000 francs mo bi mape ko za ke o passer journée na lobi na ko so mwanda mbwana so nza mapa mo ke mwanda mokangisi ok kosomba koma kobaka to du jour de fois ke kobima mpo bozwa kolia po befi eza moke moye olia yango 2 jours eza ke osoki marchandise yango okeki un soko okeka kozwa befi par exemple ya 10 000 francs bo 10 000 francs songa un soso 1000 francs obongi na carte okotika 9 000 tozalaka nombre ya bana neti bana bana 5 na maboko leo bana dépense so befi esili nango oso bie folo bobima mpo so obingi okotika pika esimbaki de grâce qu'on a tout du jour que chaque jour pour vivre kaka. Donc voilà maman, dernière question nangeza na moni oboti bana. Rare ya ba parents ebele. Okoti si bana na kopo en plus de ça bana ya basi. O ba kike ba kepe ko sala kindumba. Ba komo yela o ba koko na ndako na yo moko. Siko message no ko lancer na ba jeune fille. O bazalo ko la bana na yo o ba salaka eloko te o ba parents na bango batika bango peka bongo. Bango ne ba comment ko diriger ba parents les ba parents ba diriger bango. Ba jeune fille ba comment ça na bango kindumba balingi ko lukate même toazo salate mais azo linga kabelo arozela ngo wapi mes parents pe azo donc par rapport azo pe ça fait vers na mambo na message no ko lancer na ba famille ya bongo na ba jeune fille ya bongo. Mon message na ngai kaka parents na baina na biso wa parents ni biso wa maman soki mingi za chance ya koboka na bana basi poko sala makasi pona bana na biso ya basi. Pour moi, si on a sa propre, on a bien, on a moins bien. Bon, ceux qui ont parents, ma coquille est ça, au sungaye. Mais quand on pose au sungaye, on a ça passe parce que le bipé n'a pas lemba, il y a pas de recherche à ma communion. Des personnes aux abana, ça l'effort quand ça va en classe. Tout le monde qui difficile à continuer la classe c'est ça que le quoi est là comme moi na asalaka. Ne fait que à simba 1000 fois yemoko par jour. Wana ozana kimia mais soki azala mbongo wana ke ya kosimba 1000 fois be 2000 fois 5000 ya kosaka mo wana okonani mwana pamba pake akonga akilibanda quand kilibanda na mkuma nga saka na so pona 5000 fois 2000 fois eza pe so na so aboti en plus bino bana ya basi eza pe ba mso basa pe na ba mama ke mwana boka mama kufa na ye akolika bongo bonza me ba pamboli a se récupérer la vie pe na cause ka ko ba ninga aba muninga na 5 heures normalement biloko na kokina boso mani bosa mingi za boneti ngana teka afumbwa eza mama ngala la kisanga ike ngai mo kala mo ya para bakuma ya okaka c'est ça que na bana mikake na kena osa ndeni na ke mama ka mikake ndi ala kisinga ngai moko na mimi mikake simike na yana winzi na ba kika afumbwa kifuma de na sera senika avec courage na koka masa la kisanga ike comme ngabi na sala yango ndi azola sabe bana ngaka jani fi ba jani gaso boza mama yele po aveni na bisesa ne bino donc so bino se négliger se biso kofi parce que nenga nazana makasi na soka gafumbwa pe na kolemba boso na lemiso na sai bano ngaiki na kobokolanga na mo sina nja benga ndoki poza maele dona aboti ko sunga bana pe bosunga biso kinduma za na eloko ke waza ozo ka maladi ba malédiction luka eloko ya mutoki na yo koyiba ke
moi mon kenza ma kosunga ko makaka ya baboti pe ko mikishe bana ke so mi mwana zo ko ake a forcer kotisaye eza makambo mais jibiso bana baza ba diplômé mais bazo keka so moi boy so bango bien ko ola sa ka mi kongo ba keka ba diplômé bana ba keka na d'ailleurs so na kele bien so na be bambongo pe bimi mama qui s'essaye quand même bana ba semki ba osunga na ka bon vieux za bongo. Merci beaucoup. Donc vraiment maman, merci na conseil au PC ba jeune fina ba maman au solo na ba cœur ouvert vraiment. Merci beaucoup vraiment toi si vous l'ami conseil na PC to koza bien. Nzamba kosunga biso merci beaucoup. Merci à vous encourager on a lobby à ça yango. Merci. Donc voilà Balandigno sur Rien que la vérité, c'est ainsi que nous prenons fin à notre émission Rien que la vérité TV à la découverte. Tozana maman a binomo boyo ki maman nenge a solo, binomo boyo ki maman nenge a beti c'était binomo boyo ki maman nenge aningisi ki chaka ba jeune fille ba maman donc boyoka conseil bo s'abonner massivement à Rien que la vérité TV avec votre humble serviteur oncle P l'œil du peuple donc tout ça toujours proche de la population. Donc quant à moi je vous dis déjà bye bye maman tout ça là moi bye bye ça là bien ce que merci beaucoup bye donc à la prochaine émission. Okay. Okay.